4e partie suka makaba film na biso yango wana to moni mwa mbala la muki nzambe na ngai oh atala bona pembeni nzambe na ngai mwasi na kufa drogue sikomi ba effet ya drogue sili s'il Nicole chérie bébé nzambe na ngai bébé Jeff la muki déjà atala ba Nicole aza kufa nzambe na chérie nzambe na ngai makile tangi je belé Nicole est-ce que mutu la kati kuna oh c'est la police nzambe na ngai la police yé nana siye bango nana tini la police ya olanda boke binyoso oh nzambe na ngai bébé Jeff bani ba moka ko déplacer aye chérie oh nzambe na ngai aye na loka pangu sambangu mbangu ezaki pasi bébé filme oza suka makambo yango yo 4e partie nazoya s'il vous plaît. Mieux vaut la fin que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Soukandele ke bandeli. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bon, s'il vous plaît, Zoya. Bazo tokin sa milanga la police. Et Jeff Abimaki. Excusez-moi, excusez. Nako sumabio ndenge nango. Toyoki kuwe masasi. Toyoko vérifier uchi wapi. Mkwe masasi ngaku na yoka kiamote nala kia olala et puis na neko sur la naza prêt à robima odobeto yoki ku wana telisasi tina yoki eloko mote peut-être na ndako elandi wana ponte boke vérifier kuna ça va désolé pour le dérangement la na boke minyoso ba policier ba lebeto ba yoka ki ku masasi lela kiawa yango ba yaki bank pona ko vérifier ba lebeto za awate peut-être na ndako elanda kilanda boke minyoso Jeff akosala boni akosala nini oh nzambe na ngai nakansaki ozaki na posa kaka ya koshanja ya tupoto neto lia oke wapi yango na wabima oke wapi nakio luka ye nani yango oke luka Samantha bien sûr ne boza na posa se venger pour na mabe asali yo mais te na posa se venger te bimeme docteur batilake to le baka drogue mo ke belé trop. Il faut vraiment na sunga ila ilingake Jésus Christ salini na lingake makana na linga Samantha makasi et aza ye mutu aza censé aux amois na ngai na lingake makasi mais oyebi ma qu'est-ce qui ne va pas là ye ngala yebite qu'est-ce qui ne va pas là yo moi ça nazali boma lingi ote azali ko linga ote pa linga kote ko lingo pété s'il vous plaît ngala yake ko nyoko na nyoko makasi pona yo na sungi yo siko zo balusikanga mkongo yo eke bona okomi liboma okomi zoba oyebi tete ngona mosa zo linga yo eso oko comprendre que moi si vraiment zo linga yo na linga ko ya solo vraiment ya solo na yebi ko linga ngai parce que Christine s'il vous plaît différence ezali entre ko sepela na muntu na ko linga muntu oza kitoro oza malamu gentil pour ngai et puis il fallait que sungane Samantha na linga ke makasi bien peut-être fallait la tuer tambeli et la mona kyo neko kufa déjà hein fallait peut-être na boye na ngako ko répondre téléphone et robenga ngawa s'il vous plaît limisa pardon nazo apprécier makasi bolingo na yo s'il vous plaît obi nango il faut na lambelo na kitoko afana kende OK bébé Christine na beti fana lambelo na kitoko afana kende docteur Kebiri me akufi suste akufa kili suste abiki et koto bebe na nga musu landa bo kebi nyonso oh nzambe na ngai koto bebe za kisko na ngambu mususu ezaki ne Jeff na ye mwasi Defense Nicole pour Nicole akufi déjà Defense Nicole nzambe na ngai na bo kebi nyonso mais docteur Kei kuna bebe me abika ki Christine doit ko sauver Christine kana kuti na ndako nende kaza yaki wana oui vraiment honnêtement chérie non c'est la réponse na yo makao c'est langeza malamu te bien sûr na continuer ko sala yango au père de mbongo na ngai au gaspiller fi na ngape bolingo na ngai mbongo neza combien na futo yango te on futa ngai yango te et c'est belé trop au rosong sango te na otuno pour la dernière fois OK olingi ngai to Jeff yo ke libela na lifelo na lingaka Jeff yo te
Oh, nzambe na ngai. Oh. Bibele na boke nyonso. Bali ba diembika vraiment Samantha et pas ya docteur K. Mais bien mais wapi au juste. Ezo sala ba wapi? Samantha. Na tout na yo pour la très la toute dernière fois. Yem sanga olingi ngai to Jeff. Va en enfer, va te faire tremblement. Nzambe na na boke nyonso. Alongo likiti. Ba die tremblement. Ezaki na ngobele même makanisi. Imagination ya Samantha. Nabi ke muteme banga ya makasi. Mais ezaki imagination ya Samantha. Koko Samantha. Docteur Kembe mbalmo yaki. Samantha zo imaginer que ndeni docteur va faire ko cheza ko sali mabe, ko luka se venger. Après nyo se lekaki. La na boke minyonso. Oh nzambi nanga. Docteur qui azali bana oza ndako Samantha place ya vana. Oh nzambe nanga. Na boke azo mela nika masanga. Et pour naye ti ezabo ayebi jake. Abomaki deja mwasi ya Jeff na komba Nicole landa koto ya zotoke zone kuna koto Samantha zo bima na ye kote kuna mwa mbala na komba ya docteur K azo continuer ko frapper la porte. Oh atela kuna nzambe ngai mutu na lo tonzo na continue la voiture. Mais docteur K lingi vraiment Samantha makasi. Mutu a tielio drogue makasi na masanga bomio déjà presque. Ceux qui Christine a quitté mais le docteur a coufi déjà. Mais le docteur a insisté que na linga Samantha. Nazo comprendre état na il faut ngani na sauver, ngani il faut na sungaye. Nenda boke binyonso. To moni car msu ekota kiawa. Na même lupango wana nani yango na kati nzambe na ngai. Ezaki Jeff. Samantha. Samantha. Fonga porte Samantha. Fonga Samantha yo. Oh, docteur ke. Wapi Samantha? Ni na sami ni wapi Samantha? Abuto bimaga siko na voiture. Ake wapi yango? Na yebite? Nzambe na ngai. Oh, ni nango po minyango. Oh, nini? Sapa po minyango. Asali nango. Koyebisete se soko yebise betela ko signaler la police. Milena boke mnyoso. Yebisanga pardon. Oh. Milena boke mnyoso. Jeff ngalo ba vérité ça va tala na moneka simba. Jeff ngalo ba vérité mais esprit poser yebite na kati na yeke ko lo ba vérité te. So yebisi docteur en vérité. Ako ke signaler la police que moi sino akufi et que lukelo ba problème. Pe atiki ne ka bongola na boke binyoso nzambe na ngai. Film za kitoko. Ingénieur Benny Luzolo landa boke binyoso film ngo comme yo piti wa po juste. Nzambe na ngai o za Jeff. Oh. Bien mais tout le monde Jeff aye na yeye moi si na kombe de defense Nicole. Nicole déjà koufi. Mais il semble que Moutamo aye bité qu'est-ce qui se passe au juste. La na boke binyonso. Oh nzambe nanga. Mais tout le monde ndako moko inachevé. Et Jeff aye na moi si awa. Aye na pour déposer ou bien aye ko kunde au juste zande inango juste. La na boke binyonso. Crazy scandals. Des scandales fous. 4 parties suka makambu. Na baki suka ndeza kitoko koleka nyoso. Et film bien na 4 parties. Et kotika mutu nyoso na esengo. Oh chérie. Zambe na ngai. Mutu linga makasi. Nena boke binyoso. Pour la Samantha pour se nezaka a récupérer ya ye mutema. Problème nezaka a récupérer à Jeff. Sans une et Jeff problème ezante. Mais ceux qui mutu moko zo meka kozala empêchement pour na yezo Jeff. Ya onde mutu poser problème. Landa boke binyoso. Oh nzambe na ngai. Nzambe na ngai vraiment. Qu'est-ce qui va pour juste? Problème yango juste. Mon balai ça qui passe. Landa. Ah, quelque part. Sikol. Olingi nini? Docteur K. Vraiment malamu.
na lingina kama iwa makasi kotala mama Samantha olingol banyo juste bino mbalena Samantha bosala quelque chose wapi Samantha na lobi wapi Samantha Dr. K soki na yeba ki place Samantha zaki nana kele kuna pena boma yenga moko o boma ye peut-être bomi o bois quelque part hein o bois que déjà quelque part bomi non souhaiter faire ça lengo parce que cause lenga problème mingi trop ye yo kanga malamu soki loko mo ekomeli Samantha na ngai na ko sa komeka kutte zoba komeka kut kolobe ngai loko mata pour nyama wana komeka jamais ko benga epe nyama ko benga jamais pétasse na miso ngai ukansi zali nango aka pétasse te place de Azali yo mtokoze yango parce que mutema na ya buzoba na mutema na soso wana meka osimba ngai meka zoba yo mtokoze Samantha nyonso alonga na ngai sikoyo Dr. K alobete nyonso o Samantha ko mosala sikoyo eza cause na yo soki na bomo na era abalaka d'abord azap yango mwasi na yo azap yango yesa mwasi na yo azap yango yo Dr. K somo ni Samantha yebisa ye yebisa za la prêt te libela ale kende bima oh Dr. K atuni wapi kutu mwasi na yo ayebite ke mwasi onja kufa eza ki passe na boke nyonso mais Dr. K la bet na abina Jeff ete nyonso Samantha comment ça c'est cause cause na yo mutokozi yango soki erbo balana na Samantha soko sala nyonso na te osundola ngai te mbele asala nyonso to asala soki yo abandona ka te na église na jour ya mariage na ye mbele asala kam nyonso te za cause na yo Christine on zamela ngo sali yango juste o meli ba se a on zamela ngai mimi za Christine fille oh azo luka na ndenge nyonso alinga na Dr. K mais Dr. K azo éviter pourquoi pour la simple raison que Dr. K aza toujours obsédé et pas ya Samantha alingi de Samantha trop on zamela ngai la na boke binyoso film ngo ezo kendo wapi pe komi déjà wapi crazy scandals des scandales faux et sans doute c'est pesa moto na Nzambe ni kongumbu babi mikolo siège na tiela oh ndei nango comment ça va oui azane malamu kasa zo ya olala eza proposer au contacter ba parents na ye to nini to bande una ye na ebite ba parents ba vanda na mboko yo siko sala nango juste na ebite Nous allons poser aux soins s'il vous plaît. Ok? Na ebi osalenga jamingi s'il vous plaît continuer kaka. Makambele zo sama mikolo yo. Oyebi yango te fama. Il faut la trouver dans Samantha. Mubala Nicolas zo luka na kanda nyos na ebi te problème ni yango na ebi te sali yango mais il faut la trouver nanu. Ça va? Suivez battez-les s'il vous plaît. Surveillez, ça va? Yena il faut ça la keba makasi, sala keba makasi. Oui non, ça la keba. On zamela ngai bien mais la na boke binyo ce film ngo ezo kende boni et comme déjà wapi ti wapo juste Mr. Abel Bloomweather nouvelle idéologie nouvel impact oh ça va na okuta na osima oh s'il vous plaît ozasko vous calmer obika na Christy après avoir commis la masanga trop et ça qui est bien na nzoto et même que ti na hôpital ba masanga moya mkemketi ya makasi wana koleka Nana boke binyonso. Il semble que Christine oyo a commis vraiment kolinga Dr. K ya solo makasi. Pona ko sala bongo Jeff. Na sala suni nango. Eh Jimmy masana ngai. O zamela ngai mais oza Jimmy camarade ya Jeff. Aye kotala Jeff, nzaki na confusion makasi. Ne ebite ma pomi yango na sala ndenge yango. Nza makasi ete Samantha mtabeta ki masasi. Oui ya solo. Parce que nga ebite. Naza mpo naza na témoin mo te.
Mais je crois que Samantha m'a tiré qui massage. Na longo qui nzoto ne awa pour éviter la police ya ko lukaye awa. Jimmy, lukela sunganga pardon. Ndeko na problème grave on a bengio. Pardon sunganga Jimmy. Pardon. Jimmy s'il vous plaît pardon. Vous m'obenga un peu en retard. N'attends ce que fait na yebiso musala on a sala ka moi secret na batela yango. Naza agent secret. Vraiment nazo ki formation na c'est là 3 ans passé. So benga ki ka ero mona ki o reconstata ki akufa ki. Lena sunga yo ko bana wana. Qu'est-ce que makamwe comme va musika makasi? C'est la yebeka vérité. Nena benga yo te. Ce que ni salama. O kanga o check nzoto ne wapi? Na check yango na ndako moko na inachevé ndako moko na check nzoto ne na balabala. Ya kela sangaye. Kela sanzo tango. Kela sambangu. Na bo ke binyoso. Jimmy a bête agent secret. Oh Zambi nangai. Zambi la nebo ke binyoso ba ya bo oh nzoto ya Nicole ezate. Mina tia ki yawa. Oh ze oh Jeff wapi awo ni na tika ki nzoto yawa pa na tika ki yawa. Oh Zambi nangai zile mo mke. Na ebiti na yeki yawa. Na cheki tena mimi voiture ngana pupusa tena na yeki yawa. Ngamu na sana asia bianda kwango. Mutu mota mona ngai. O kanisi mutu te mona kiyo parfois mutu mona kiyo ndako yaboye. Et puis sinto tena na pardon na yebite. So za pengo. Na yebite. Aza pengo. Peut-être Samantha na ko landela yo. Na yebite so Samantha mtasali bon. Yo na okanisa. Toke na biso to trouver nyonso o nzambe na ngai baye ko tala boyebele melanda na bokebi nyonso balbete peut-être Samantha na yoki nyonso yo lobi Jeff désolé pour moi pour na nyonso ngape na luka Samantha presque aboma ngai pe nazana poste là se venger contre lui mais na sunga ye. Pour ne pas penser, moi, ma trouble mon cas émotionnel. Et là, vraiment, il faut qu'on soit d'une manière psychologique, vraiment. Ma casse. Ce qu'on a eu, madame. Est-ce que. Tu ne veux pas y aller, tu vas Nicole. Pour le moment, tu as évité, hein? C'est pourquoi excusez moi pour la. Il faut ça la moins le mouvement là ça la moins. Ok, ça va te scouter la cima. Ok. Jeff. Oh, la nave comme nous ça. Tena na mona kio kota kina ndako na inachevé. Na landela kio na kanisa ki Samantha zala kuna. Ena koti na kati na moni za kina Samantha te bembe moboy. Oh. Oh. Kasi heureusement elle en a que nanga na moni ba moi sino akosola ki aza rolala pona ba kisa zui licence ne kota ke vraiment madame tena nzoto. Merci beaucoup ko sala boité bien mais nous on est dorté qui est sauvé ayem da sauver qui Nicole. Oh ça va si quand nzamba pambolo vraiment s'il vous plaît ko sala boité ndiko sauver vie à moi sinangai. Bimenzo kana dorté qui est namoni dans quelques jours aux années madame dorté qui vraiment aux amis tout le monde madame et les madame na luka vraiment Samantha va misala mabe oui c'est le vraiment ngapela ko meka pe ko organiser moi recherche mo na ba agence secret to luka yi exactement madame na vraiment très reconnaissant ana kena bureau na ngambango docteur. Merci beaucoup. Na après Seigneur so salélinga s'il vous plaît. Oh de rien. Donc teke mona ke Jeff a cheki amona ka Jeff azo kota na ndako na inachevé. Alandela ka kanisa ke Samantha na zala kuna. Par curiosité kota ka stela soki Samantha za kuna. Mais kota ke amona ke bembe moboy. Ngaba lukamba na moko nzoto ya Nicole. Ezaki kuna maman Nicole akosola ki. Et il a sauvé qui comme on a qui déjà médecin a sauvé
ezala qui passe. Oh nzambe nanga koto pe Christine à la muka qui déjà. Merci beaucoup docteur. De rien. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que moni Samantha? Ti azo mona na te. Bobi mtanga kan, peut-être lobby. So comme kama kasi. Est-ce la posa ki na ndako? Il fait la voyager na Londres na ketela ba para na ngai. Quand ce ka bobi misinga wa aussitôt que na bimiawa. Ça va oh, ça va Sima. Christine a la bête fait voyager na. Désolé pour la cause de problème ni sur docteur K. Pardon. Ça va. Est-ce que vous me vraiment s'il vous plaît? Na continue ma problème belé. Je t'aime. Oh? C'est pas sérieux, n'est-ce pas? Nana bokem le docteur K c'est Christine que je t'aime. Nana bokem nyonso. Na mbetu ya hôpital. Moi geste d'amour. Oh. Vanda, on se voit après. OK, je t'aime. Docteur qui a le billet à Lingi et Christine. Est-ce que Lingi est solo ou bien ça pour calmer dans toi bika? Nous avons la na boké mignon son. Na sepel ma kazi ndengo biki chérie nanga moko. Bien mais Nicole a biki a comme si ko tambola comme malamu. La belle Nicole. Nous autres nyoso faut même kufa. Chérie vraiment ce que tu faut que ce que ça la vraie ligne de miel quand. Yebsanga wapi pe place nini? Dans la poto que passer ligne de miel la biso to que continue to que bandele remix nango. Place to kutana na liboso. Peme na piscine oui. Kuna na piscine oui kuna. Dans la poto na zo un peu ba souvenir un peu ya bandeli ndeto bandaki ngala yo to que sukuna na hotel wana. Bon to salango. Merci beaucoup chérie. Merci. Nicolas le bête azana posa ba bandela sur ligne de miel la bango. Mais ba que sala ngo. Na hôtel ou place bakutana pour la première fois. Place moi mbala wana ko danger. En fait chérie, ezali loko moko naza poto solo la vraiment. Yipsanga ezali yango. Oh, la na boke binyonso. Nicolas bien azana quelque chose il fallait loba s'il veut. Oh. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît? Il n'est yango. Naza zemi. Uzani nango. Naza zemi. Oh, Jeff Asiliki. Yo, naza zemi. Oh. Baby, si naza posa obota ko. Je suis content. Content, bébé. Zemi nanga bébé. Ozana zemi nangai. Ngai na koma papa. Jeff asalaka moi semblant ya kosilika. Et ozaki Christine. Oui chérie. Ezaki yo kota kei. Bien meza Christine. Ah ozobanga sanga makasi kota te kei. Christine bien mezo benga so izaki docteur kei. Ah kei kota te s'il te plaît. Tremblema. Eza Samantha na munduki. Yo vraiment, na ko zo banga. Soki oza coupable o banga akara. Osali ngona ndako mbana ngai. Bimba leni bobalani te, azana mbana te. Dozo souhaiter na kufa hein? Yo vraiment, siko vina jo sila tremblement. Ezaki ndoto. Christine na ko loka ndoto nzambe na ngai ni nango. Ça va bien? Ça m'entendez? Abetika masasi. Mo ça va, ezaka ndoto. Samantha sana kutu awate peut-être pesa libanda mboka oyo. OK, calme-toi. Ezala moi imagination parfois. Ça va? Ça va. Zoa. Oh ezala salé lui yango. Moi café mo o melambangu bangu. Parce petit déjeuner ça met ça salon zo zela yo. Petit déjeuner, oui, ça va. C'est na ozelo ka sinase. OK, ça va, merci. Je t'aime. Oh, nzambe langa. Mais docteur Kena Christine comme il va bolingo solo. Docteur Kena habite na bongi c'est le petit déjeuner dans le salon. Mais là moi tasse moi ya café et puis c'est moins force. Landa boke binyoso. Crazy scandals. Mais ndoto be même na moi ça auto lota. Est-ce que ko sala matote? Mais ce que ça mais aux la vraiment passe mingi.
et awa bemi na salon mwana mwasi azokita po ya kolia petit déjeuner na ye. Wapi petit déjeuner yango wana fongola yango na na bokebi nyonso afongola petit déjeuner. Surprise! Will you marry me? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Est-ce que vous avez posé au balangai? Oko balangai? Na bagi mbala moko ezanga pembeni. Est-ce que oko balangai? Oh! Zame langai. Lobaka oui s'il vous plaît, puis to ça nyonso to bala ngala yo. Lobaka oui, ndima. Nakoki jamais ko bala yo. Oh! Nazo désolé vraiment mais kasi na ko sala ngote. Point ni na kansaki yo yango ndozo mériter makasi. Libala. Nazo banga Samantha za no vivante et puis aza kuna ko zongela yo parfois. Nazo banga makasi. Olobaki olinganga makasi. Et puis osali nyonso pe ngana tomber amoureux na yo. Siko pone comme ça nga boye. Pone ozo permettre imagination na yo vraiment et comme un empêchement entre ngana yo. C'est ça que nazo boya ko bala yo mais problème c'est que nazo banga ndé makasi makambo ça mabangu bangu. Désolé. Donc ko rater ko bala yo. Désolé vraiment. Christine nazo banga Samantha. Oh nzambe na ngai. Bimela nda bokebi nyonso docteur qui a comme ça proposé Christine na bossa na nga Samantha. Samantha comme ata le passé. Makambo nyonso le kaka ici là. Eza ki passe. Eza ki passe. O kana butu siko. Lim sanga s'il vous plaît. Lim désolé pour nani nango. Il faut promettre ngana no eloko moko avanga na ndima. Promesse ni yango. Promettre nga ete. Soki Samantha mona ni okotika nga te pour olinga ye. S'il vous plaît. Na bon de lion. Si vous linga no nga te ke na yebi mala molinga no nga te. Le ba quelque chose te ke. Na yebi no ko linga no nga te, na yebi ko linga no nga te. Samantha zaki lokola malade na ngai. Et puis esenga ki vraiment traitement médical. Et na sala ya ki yango. So ina moni lelo. Na retrouver ka lokola malade na ngai. C'est tout. Kasi koyo yo nde naza na poso za la mwasi na ngai. Na lingi sérieusement. Et puis so na poso bala ngai oza vraiment mwasi na ngai. Ezaka ka o étendre musapi na yo wana na la tso bag yo. S'il te plaît. Nana bokebi nyonso Christine akondima to te. Oui. Mais atandaki nde musapi. Bana yo kota bag ya kitoko pona kolobete nde za boye nazobala yo. Wow! La geste d'amour et bandaki. Bon, la fleur, ils ont empêché. Ah. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ah, ça va vraiment. Ça, c'est pour notre amour. Mais la nana boke binyoso. Oh, ils ont qui deux couples. Na moni bien balé vraiment bolingani makasi, hein. Tela ya soto lingani makasi. Eh, na s'appelle makasi pour na binyoso vraiment. Merci beaucoup. Tel bango va d'être salama l'un pour l'autre. Quand nous avons apprécié comme on a libala na bino mariage na bino ça était kalamingte. La surprise mon pour la bino balé. Boza mamuke, toza libanda, tozo ya kasikoyo. Mais docteur ke ina Jeff ba comme ba vrai master. Ba lobi ba ke oza surprise mon ko. Na ebiti ni surprise ngo ni nango. Na ebiti tel na l'accent msapi yango. La na bo ke binyoso ko tinda ngate papa. Kotinda ngate mama zambe na ngai ni na ngai baluka biba criminel ba koti mi balé ba ko kanga be ba basi. Est-ce que ça surprise oyo Jeff akena ko libanda totala bonzambe na ngai Jeff na docteur K bango bazo mona nyonso na musika ba moni nyonso na benga la police to benga la police
zalaka mte il faut bien la police. Te calme toi. On monte ni sama. Samantha mtaza la boy. Oh, Samantha mtaza asama kama. Na yebi voix na ye malamu. Ne, obete Samantha za ye mtaza la boy. Tena na yebi place azo mema bango. OK, na obenga na camarade ngai détective. Bébé Jeff alobela benga mbala mombangu Jimmy comme ça agent secret a recevé bango. Et Jeff alobete na yebi place ba omema bango parce que déjà bakanga Samantha kanganga déjà une fois. Amemanga kuna. O nzambe na ngai na boke nyonso. Bakangi bana basi nyonso mibale. Et ye mo la belle Samantha Zoya. Ay boko longa na bino ba mibale. Boti ngala sala musala ndenge ka esengeli. Samantha. Yonde. Samantha vraiment yonde. Tika biso Christine. Chérie. Nakasa to saba ba ami moko malamu ma Christine. S'il vous plaît Samantha ko sala beauté. Vous allez répondre à Tati. Samantha limbi s'il vous plaît. Désolé. Ne nous répondre à Tati. Tozaki ba ami. Tozaki ba ami yo lingo sanga ba bete. Yo soki ozaki ami na ngai so lingo yiba nga chérie na nga to lingo yiba chérie na nga te. O souhaiter nga liwayo. Samantha s'il vous plaît ko sala bongote. O komi liboma. O komi liboma s'il vous plaît. Nzambe na ngai. Eh mais minga ipe para yo. O kanisa na liboma? Ti de limbi sanga na lobite ko liboma kasi. Ti kanisa to sunga yo pardon. Kanga mbanga oyebi esala ndenge ngo so perdre mbalo linga makasi. Nazo comprendre kasi. Bakoki obongisa problème nyonso nyonso babongisa yango problème nyonso babongisa yango problème nyonso zala na solution s'il vous plaît. Ah vous avez raison, peut-être vous avez raison vraiment babongisa problème nyonso kasi ndenge lobi ke naza malade peut-être naza malade naza liboma kasi avant na bika il faut bato mibale bakufa bino mibale oyo. Ah soki bino mibale bokufi ngana kozala malamu na kobika mbangu na kokoma pe bien. Sikoyo na banana ko bobala nyo la na bo kebyo tremblement nzambe nga yo ko me akutu buzo bate docteur Kay ben me ayaki mbangu et azaki accompagné na Jeff Samantha s'il vous plaît te ko bon ça pardon s'il vous plaît ndeni makamnye se koza malamu pendant que wapi mutema nga wapi bolingo nga yebisa nga buzoba o nzambe nga zela mo sika bozo ngasima. Pardon que ça beauté s'il vous plaît Samantha te bonne le pardon. Na bonne s'il vous plaît na fukami déjà. Na fukami s'il vous plaît. Toko sunga pardon Samantha. S'il vous plaît limisa. Pardon na bonne délio. Ça va. Fonga la bango basinga. Et puis tota la songa makambo yo samba malamu. Oh nana boke binyonson. Samantha permettre ba fonga bana baso basinga. Nana boke binyonson. Bole kaboy. Té na bo mutu. Tremblement. Bien Samantha abeti mutu nyonso masasi. Oh nzambe na ngai. Et en fait les comptes. Ta! Ami bomi paye moko. Oh nzambe na ngai. Mais docteur Kay na kufite. Et batum sous peut yebite etana bango zakini na ngojis. Nzambe na ngai. Oh la police est na sima. La police yaka na sima. Makamnyo si salamake. Agent secret yego ya na sima yego ya na retard. Et hôpital soit biso. Et ce que le problème est que nana a chance à kobika. Nana kobika te. Et nan to mon docteur yewana licence ezo ke kala loboko. Yé déjà biki na ye. Allô? Oui, oza docteur Kay? Oui, comment ça va? Ça va bien. Et bon yo. Ndeni limba masanga nyoso baza.
Christine déjà Lamuki. Jeff pe mona. Bongo Jeff Kasina. Ah Jeff nana récupérer conscience na etazan toujours bongo. Il y a des aspects qui sont bon, c'est Nicole. Oh, Moutongo répond à te. Bon, Nicole. Na tout bon, Nicole, comment santé na eu? Ozo le belo ote. Allô? Allô? Quand na ezo vraiment trop compliqué. Vraiment. Moutema na ezo pe maté, na yebite problème yango. Yango vraiment il faut to mécanique ko sunga zo pe mana aza na oxygène quand pour le moment to yebite problème yango juste. Peut-être il faut na mona été au moins na esima. Tout ça peut être mutumo déranger parce que quand ils a trop pire. Alors on a malamu docteur Kay. S'il vous plaît, zo assurer. Ça va. Merci docteur. Merci. Bien landa bo ke binyonso. On nzambe nanga. Docteur Kay. Docteur Kay. Il y a un hôpital. Bah, le Christine déjà la mouki. A combiné ça va un peu. Et Jeff n'a récupéré conscience. Mon a perdu conscience. N'a pas bal n'y a n'a la mouki. Et quand ils ont trop pire. Quand ils ont bien ma casse collègue. Ils ont kaya Nicole. Nicole. A peu maté. Nicole s'il vous plaît. S'il vous plaît. N'a pas malade na salle mususu mena yeka mbang na mona s'il vous plaît. Ça il a posé au monde longi na yo. Bébé nanga moko. S'il vous plaît. On a trop merveilleuse pour nangai. On a merveilleuse pour nangai. S'il vous plaît. Ko sala nga mabete pardon. Ko tika nga iti s'il vous plaît. Ko kufa te pardon. Na bonde le chéri. N'abondez le pardon, limsanga pardon, s'il vous plaît. Bien melanda boke binyonso. Et mutumo mané ko côté zaki sans doute les docteurs Kay. Oh. Nzambe nanga. Jeff. Ça va s'il vous plaît. OK? Toke na zonga na salle na yo. Arobika na ozala malamu. To zonga na salle na yo. Oh, s'il vous plaît. Nicole chérie. Continue à ngate s'il vous plaît. S'il vous plaît chérie. S'il vous plaît na ozela yo. Na ozela yo la muka s'il vous plaît na ozela yo na kina salle na ngai. Na ozela yo la muka. Oh nzambe na ngai. Ça va. Bébé Jeff alingai ma Nicole makasi. Alingai Nicole makasi. Mais pour le moment bébé problème est associé problème est qui le problème principal. Ouais zalaki. Samantha déjà koufi. Samantha mi beta vraiment ça na mutu. Yeko tu chance à obike zate. Samantha déjà koufi. Et koto be men Nicole de kaneza qui trop dire. Landa boke binyoso. Oh nzambe na ngai. Et oh ezaki Christine. Bango nyonso ba victime. Il y a vengeance à Samantha. Nyoso Samantha osa to bien ngora vengeance parce que muta bana nyoso zaki ne Jeff. Oh la muki. Oui docteur. Na la muki bana mena mirakis na ngai. Ça va ce ko malamu na komi na malamu va ma traitement ke malamu. Na moni vraiment biki. Tu me manques ndé makasi. Oh moi aussi. Désolé moi na continue ma problème nyoso. C'est ça faute na ngai. Té, c'est ça faute na ngai. Tu connais Nicole? Nicole? Voilà, yé nanu kuta nana reprendre conscience na été. En kufate, en salani malamu. To kum sanga nzambe vraiment. Ndenge obiki. To kum nzambe. Mais docteur Kay déjà bika comme une peu abandi pe musala déjà. Maman! Ngaye susu. Olingi susu ni mwana ngayi. Oh. Oh, ils allaient 7e fois na yo. 7e jour na yo. S'il vous plaît. Maman, ozongenga makasi. Yo pe bandija kongenga. Tozo ata mingi te. Nazo la posa na la place yo zali. Kasi Jeff azo le lakuna. Il faut zongela ye.
yo moko sala choix ozala poso ozala na ngai to na Jeff ngai siko nazokende nga sikoyo tremblement mama bayo ezalaki na monde ya milimo place sikoyo molimo ya mama ya fille ekufa deja kala mama ya Nicole akufa kala deja akufa kala mais Nicole le bete nazana posa nazala na yo mama et maman le bete soki ozana posa zala na ngai c'est la choix entre ngai na Jeff et na bokebi nyonso oh nzambe na ngai koto meme Jeff azolelaka liboso ya Nicole s'il te plaît chérie na nga moko na bonde le pardon bébé oh s'il vous plaît Jeff s'il vous plaît na banksio tema il faut excuser moi mkebi mamuke olobi ni yango na olongo awote juste à ce que on na ngai aloba quelque chose s'il vous plaît nazo comprendre ko lingaki makasi mais s'il vous plaît qu'il y a une salle là pour pas traiter kuna na yebiso ke na kolongo awote jusqu'à ce que ya koloba liloba moko on nzambe na ngai Samantha docteur pour nazo pema te ni eloko mote même na oxygène so azopema eloko mote ni ninte on nzambe na ngai docteur yebisa quelque chose on nzambe na ngai akufi ni nango docteur no bane juste aza vivante akufi na calme-toi mais Nicole akufi oh nzambe na ngai Nicole akufi oh s'il vous plaît la bonne le pardon basi pas qui veut moi moi c'est akufi déjà la bonne le pardon oh il a ngokuna s'il te plaît s'il te plaît chérie na bonne le Nicole kokufa te c'est kokufa te s'il te plaît bébé chérie kokufa te oh nzambe nga pona osala nga boye vraiment Nicole s'il te plaît pona osala nga boye vraiment pona nini oh nzambe na ngai Jeff mais Jeff alingaki Nicole makasi na vine mobimba alingaki Nicole makasi nana bokebi nyonso s'il te plaît na bondelio makasi oh nzambe na ngai ça va si vous pouvez avoir malgré me makamnyo salami ok quand ça koufi déjà il faut comprendre nzambe na ngai la ndala bokebi nyonso Nicole bene bene bali ko pe akosoli nzambe na ngai oh mutu balobaki ya kufi me akosoli oh nzambe na ngai oh nzambe na ngai chérie mais ça vraiment étrange mais akufi déjà et ça vraiment miracle nene oyo oui tant ba tu balobete yo kufi déjà tant ba docteur mo kilija balobete kufi ba perdre espoir ko perdre espoir te Yesu masi azali fona ko sunga vraiment ba juste ayebi que moi oyo alana innocente ya bato et de Nicole akina innocente ya bato jamais ça va ko permettre ya contre la buzo baboye bébé vraiment s'il te plaît chérie nanga moko yambanga s'il te plaît nakanisa ki yo okufa motika nga mona mokileo nakoma VF ya âge oyo et telle était notre histoire tukutani prochainement na film kitoko pe elengi oyo